eza urbain. Alors on est urbain. Ce que yoki on mona ke bango baninga ba beta rumba, ngana obeta musique mususu. Urbain yango nati. Donc ça est déjà urbain quoi. Et puis sur tani na banze mona na latino, on remarqué que tellement ba pesi no espace santé moko. Au monde ngana obeta lokwa déjà 3 chansons. Na Simon tiko laksa pena. Oui, ko cheka muninga ko aider te ya za calme. Ça moi bien te bon ça sous ti ça n'a pas. Chanson nanga. Donc le roi. Ya nzembo yo koma. Nzembo nanga o ngana ngali natia. Donc avant allo nga boyoka déjà titre na wa meya culpa. Mais beta déjà sinon ce ko ba yimba ko na. Katina voyage on na yakati. Après ba pesango. Ouais, le roi ezaki genre na 4 répertoire orchestre travailler ki yango. Ba pesa. Et puis normalement c'est musuba ndo bebisa olomide pe le milt a pété ba câble na ba studio pe muto bandila plusieurs fois. Ouais maman soto yoka au mona pena studio faut pena en rose 3 heures d'ité na kati pour achara impossible. Mais quand tu es mulunge vanini me na comprendre moi na ma lele bien na rien. Aye kana benz. Donc na yele pele lulu ya ko sakana te me ngamo na okele mba na bi na obome pamba na ele innocent après ça innocent. Innocent mo we. Donc mutasala ngo mukolo ke. Ça beb ça va bazana bango ko pena ke bulembi ko bovani vani na tapi quoi. Bo zelaka ya bonsa. Ah. Na latino. Banda on a fait à Silika. Ouais, Silika ko papa au futa mbongo na sidio. Vraiment habité quoi. Habité quoi. Dépôt bandaki. Ah ouais. Donc siko bongo siko so bandi bongo mo stressé siko chanteur na so yem. Ninga msuba oza la pesa pena vocalité. Ba psi kota o sala yana na vocalité na so ndeni. Pesi pe mninga vocal bene na mpanzi. Pesi pe vocal ayemi. Kochen ngo bate okomi color kese eza ko sunga muninga ko sunga muninga voilà ko sunga asa iloka bien po mutu msu aza yemba bien mais so patron fâché à côté stress hein ah ouais donc ngapena na bato na senga na mon président tatu o stressé ni ovani na betatu ata 30 minutes bon ozonga nzembo soleil on est combien voilà ah non ouais salama biso mona mama mbebele oyo tozon ka lokola ba l'expérience la vie et puis souka na nzembo oui donc wana na chanson nga mutu na ngana yemba poza nzembo nanga na 2000 nga na kataki voyage na ngai ya poto mais na tsaka nzembo moko mais nzembo wana bimaka na titre na kombo na ngati bimaka na nga na kota quartier latin ba 99 je crois donc 99, 2000, 2001, après 3 ans. Après 3 ans de jeu pour Nzembo. Mais bah mi senyo là ça ouais man studio na quartier latin. Est-ce qu'ils appellent à solo? Mais non, quitte na yo jaune couleur na pas ma poko ça faut à makasi hein, faut à têtu avec bena quitte boué. En plus c'est la deuxième jaune. Le sommage jaune à liboso. Ba posa trop surtout na jaune na liboso ouais ici. Parce que jaune à cuir faut qu'on se glisser. Mais bah têtu baza ba mon a fente. A kepe na parler mais na lambele badi adame. Donc une histoire à quartier latin Guy Vabrun le roi soleil papagou donc a contribué à ma carrière puis à ma master bien ninga mabit. La culture pays vie on autre latin. Mais culture pays vie déjà zagi image à latino. Ah, il solo. Oh. Mais culture pays vie déjà ezalaki copie il y a quartier latin. Ah ouais. Bah, donc biso torota la bango te mais torota on a cadre gars qui a sali bien. Ah. Ouais. Donc la culture pays vie basé na soleil na bango. Bien sûr que bazali. Netina ni soleil zaina. Bazali zagi wana papa. Na famille nyoso moi na zora quand même aura tout lupimba na ba kongo ezara mingi kodia batikele kodia marabu papa zagi na pas vu. Na quartier là tu os trouvé nani akosa makambo Koffi Olomide sana. Il paraît quartier là Koffi Olomide tiki ba musicien na batika na bona poto lito ki moko ba musicien quartier là aleki na TV. Alors bi quartier là Koffi akuta ozonga kina sala recrutement ya ba danseuse na ba musicien mususu donc na éviter information lobby selon hier lobby Koffi Olomide muta ebisi a passer message na TV.
Give me luck, we treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain, une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Dispensation Investment Group. Bienvenue dans votre chaîne YouTube Sola Vérité Studio, chaîne YouTube Oyo et la Rabino Vérité en temps réel. Merci pour la confiance en considération. Bonjour, bonsoir, Moté, Sigaban, Saison Mibino, Bandego, PCBiso confiance, Bota Biso partout dans le monde. Tu sais, Bino, on a la société, on a l'activité, on a barbecue, on a concert, on a EP, on a album, qu'on hésite à contacter Biso, tout le bel activité, on a concert, on a événement, on a Sola Vérité Studio, l'ingé peut travailler en collaboration. Vous hésitez contacter Bisso dans le numéro de Bisso sur la vérité pour Sola qui tout le la banamboka. Tous en avez venu billet na kata France. Tous en avez bangé dans les 18 octobre na kata Lida Sarène avec les rois de la forêt ou Ranson na kata Paris avec maison mère au grand complet les 18 octobre. Tous en avez venu sur ono basumba billet s'il vous plaît bozo bien na bino wenge au grand complet les 8 déjà na kata Paris donc les 18 nous les somba billet réservé tête tout kutana na bingisi ban Allemagne na bingisi ban Suisse ban Belgique na bingisi ban ndeko tout na ba province na kata France boya tout kutana awa le 18 octobre avec les big boss les rois de la forêt mokonza banyama we ransom tozana mwana mboka Gims son excellence monsieur l'ambassadeur Gims l'homme fort moto ya makambo aosala 4 grandes concerts na kata Paris la Défense Arena nano esalama te bana mokili esalama aosala monta liboso à Paris de la Défense Arena, à Orbit à les 19, place les airs sold out, à Orbit à les 20, place les airs sold out, à Orbit à les 21, sold out, et puis le 22, bandeko no mona puissance pe grandeur ya mona mbokate, bozo la place tambino le 22 ba place zanano. Bozo mba billet s'il vous plaît ba congolais ba imboka. Bo tout à la mona mboka, monsieur l'ambassadeur Gims l'homme fort na Paris à Défense Arena. A kuma histoire on a kuma mate bana musique bana na monde dans grande salle na kata Paris et Paris la Défense Arena eza grande salle na kata Europe alors moi na beaucoup orbite wana 4 jours bonjour Pasteur Moïse Mbi a pesi rendez-vous le 22 novembre na kata Arena Grand Paris s'il vous plaît bonjour la place na bino boya totala mon sali na nzambe moyimbi na nzambe Pasteur Moïse Mbi rendez-vous à ne pas manquer s'il vous plaît le 22 novembre avec l'homme désir, Pasteur Moïse Mbi. Merci pour la confiance dans la considération. Tu sais, Bino, on a mandat aux États-Unis, qu'on hésite contacter agence Oyo, tous collaborer na bango, baza très puissant, ba osala ba souka na cité na Congo. Ba osala ba souka na cité na ba province de Bicho ya Congo, agence Oyo, baza très sérieux, ba congolais belé ba son banda ko travers bango. On va na États-Unis. Ozana mbongo no ya moki, ozana mbongo no ebelé. On a posé comme on banda ko belé ko hésiter contacter bango pour nous recevoir mandat aux États-Unis pour nous recevoir mandat na Congo ban sito ba otonga na Congo ba cité moderne o ba otonga na Congo ba appartement ba condition to vana na mikili yango bandeko o ba osela biso na Congo donc on recevoir appartement na Congo on recevoir mandat na Congo contacter bango ba zo tonga ndako ba opesa ndako na ba fungola ici ba travailler sili cuisine meublée douche meublée allez ojuka ba fungola et puis on a plusieurs fois kakayo on a cash kakayo et sa confiance dans considération à bango un grand merci na remercier Jimmy Chimanga porte de la Chapelle partenaire officiel de l'émission yo Pierre V à Palin et puis na pesi mbote belé na John de Grace Konde oncle nanga motema ya mama Annie Konde na pesi ba mbote belé merci.
Solo la vérité chante enfant. Toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne. Avec Miguel Niema, tout se donne. Bonjour Guy Van Bon. Bonjour Miguel Niema, bonjour. Bonne santé. Nzambazo batelabso. N'habitez séjour bien, vacances, serait repos bien. Non, repos tout Kin, Bruxelles, Paris, Kin, Bruxelles. Tu es sous position. Repos exaté, héros, tous en a repos pour la nuit. Repos exaté, donc, non, toujours patienté. Repos exaté, toujours travailler, toujours continuer à travailler. Il y a une invitation à mon pao. Il y a une invitation à mon pao, et puis, pour profiter, pour vendre ça va m'amoussou. Aussi, ça va spot, tous en nango, aux autres défilés, maintenant. On a événement, tous en a amené. Et puis, na producteur nanga double esprod na pisi mbote kolandela va détail mike et pour nazonga to continuer misala to nango pour na Kinshasa nazonga na Kinshasa to continuer misala to nango pour événement il y a le 13 novembre. Donc mais spécialement vraiment na yaki invitation il y a ING à Mopa ou Mokondi il y a Oezala qui les le 6 septembre. Voilà. Bon, répression déjà, la soirée, félicitations déjà. La soirée, les gars, bien à Zakiwana. Les gars, très très bien. Il y a ING Arena. Il y a ING Arena concert. Il y a Kofi Olomide dans la grande salle. Et les gars, bien félicitations encore. Merci. Déjà, il y a retourné au jeu après concert. Positif, hein, positif. Positif, déjà, je remercie les grands Mopao, Quadra Koraman. Parce que na âge na ye azaye moko asala ba exploit nengwana moni asalela publicité il y a un mois et quelques jours comme ça bien qu'il a kutana ina ba difficulté belé mais a prouvé pena gaza a pena mo pa quoi toujours imité mais jamais égalé puis lo asali wana na mona ngote ba bloqué koto fongoli koto na tamoké et Simbi il est à féliciter. Il est vraiment à féliciter. Donc, le grand Mopao, longue vie à toi. Continuez à émerveiller la fanatique à la bonne musique au bazar partout dans le monde. Pour prouver l'axi grandeur nayo que tu n'es pas quelqu'un où Batubaro Saranaï, quoi. Parce que ça les a exploits. Bravo, Mopao, Mokondi, bravo. Elle guide très bien. Par rapport à temps où il y a publicité et puis sur la guimauve ton sous l'Mbappé a bien appelé manan n'a récupéré non souffle pongo n'a ya mais non a béton chaud quoi et puis Simi donc bravo très bien on s'entend la génération abino il m'a Kofi Olomide invité qui est ma mission news sur la quartier latin sauf Moutouma Rayate mais yo s'entend mon absence il y a collègue to ba master obo obetana bango na quartier la tena génération na bino ça t'a absence soit na te ba ya na assir na moment on a concert na okaki communication na yo na Eric tout ces obelela et puis na tout si parce que wana za parmi ba master obo betana ya quartier la te bo galera bo voyager bo lia bo mela bo CP la pe na quartier la te période mo en fait na santa qui en temps wanda obele na bia roi soleil moni mutu na e donc ba souvenir ezebele na Eric tout mais moi absence ya ba soleil wang ya ba Gibson Butukondo le cardinal absence ya ba Burompela absence ya ba noko mo ebele ba Fali Pupa ba absence ya ba brigade Sarbati absence ya ba noko mo ebele pour longtemps ba communion sauté et ça là qui on dit pourtant les grands m'ont pas invité bino nyo soboya na une jarre bon on appelle si ba collègue tout en bote belé j'espère que va bien important partout bazali concert wana soki natala ba fiche bien ezaki ya Mopao et concert à Mopao Mokondi Quadra Koraman donc ezaki na concert na ye na Mamasi et puis na quartier latin oyo bazalelo génération quartier latin bazalelo des concerts na bango
Donc, bazela yango trop. On est aux Zélango, il y a 3 ans, si je ne me trompe pas. Et bazela yango kutu na INGT, bazana aux Zélango na basalo to ebiona. Je pense que public on est qui d'abord kota la mopa ou mokonzipo amanka bango trop. Et puis dans la nouvelle génération quartier latin on a sans oublier Mamassi. Et ceux qui Nathalie n'a pas invitation, ça il va fiche va inviter na ye, ça va fiche va inviter na ye. Ngazaki parmi bateau y invité qui vraiment. Et puis on a signalé qu'il y a boy na invitation na ye. Donc na qui pendant la charge na ye qui na ye boy. Donc après le reste je pense qu'à communiquer qui est ma mission sur quartier latin ou baningi baya baboya kangela mutu porte na porte parole te ya événement wana et ça on a monaki na wana otala ndenge mo wana communiquer mais bato bazela ki d'abord mon pas au bamona ekala et ndé bamona ki wana et mona na miso bato ki bato ba très très satisfait. Je pense que c'était ça l'essentiel quoi. Bon biso tout rose na biso zaika moi parti ça la moi c'est bon quoi. Et important zai mo pas wa beta. La bêtise donc Carnos. Voilà, il y a un protège mon pas bêta. Bon après parce que oui ba mélomane naïe ba no mon année ticket et comme pratiquement impossible. Et j'imagine que ba tonso ba mon rendre tia to se déplacer tout ça va dépense peut-être aux alatés. Mais siko ba tu vas comprendre que oui donc mon pas robeta na poto. Donc prochainement et aux alasos des gars. Prochainement, il y a des gars. Tu as Ranson, Kalaminga Tinadida Sarena, après tu as yo. Tu as Ranson le 18 octobre, Nadida Sarena, après Ranson, Balamoro le 13 novembre, tu as Roi Soleil Papagou, na théâtre de la place d'Italie. Donc, tu as dit qu'on va jouer à billetté, s'il vous plaît. Billetté comme à la FNAC, si je ne me trompe pas. FNAC, Ticket Master, Auchan, na 13e art. Ok. Donc ce beaucoup de système échangeur, ils ont rassouté que il faut côté qu'à sur place, mais comment mingi prévente quoi. Donc ce beaucoup de na FNAC, n'est bande gros somba wana, ils savent ce plaisir. Donc continuer au somba, to comme presque la dernière ligne droite événement. Bo ça la plaisir wana bo zoba bien abino on en basuité vraiment bo ça la rapide bo zoba bien abino pour la place ils ont soumingité et puis bana kavé ou artiste nabino donc boya pena ebele au ça la bien. Vente déjà habillé et qui est bien des réussi sur boutical na ligne droite pour habiller si là pour ça soldat dans ligne droite pour un événement pour une date c'est-à-dire tout cas là-bas 1 mois et demi quoi. 1 mois et demi ouais. Mais pour la vente ça habillé ça va c'est OK bien et qui est bien liquide à katikati on a producteur hein. Ah OK on a producteur on a y a la question producteur d'ailleurs tu as la conférence de presse Moro avant vraiment date événement oui bit solo lango déjà tu bien ça média gagne zalaka. Bon, il y a la question nanga, botu nanga, la question par naïpe, il y a la question botu naïpe, mais ça va toujours qu'il y en a l'absolu. Niveau de promotion, n'habite que artiste, ils ont première fois joué en France, dans orchestre nayo, Bali Bocho, na si poso mon appel concert baninga musupe au sala, plein musupe ça et simbité musupe qui n'est moins normal. Quand zala, donc c'est la vie. Bon, tous souhaitons pas na hauteur, tous la paix. Chèque qui a concert mais tous la réussite à concert promotion ça moko ya clé pour l'événement mais tisiko tout temps on a Paris tout le monde va afficher à concert réseau nini toujours on a kende même côté à salle ça ba fiche pena na salle tout le monde va watcher ba fiche ba ningi les autres tourner na salle ba publicitaire il y a salle mais événement ils ont na salle oyo il y a yo tout le monde ba réseau nini expliquer mais aux images te pour il faut aux images non ça la bien. Pour imaginer abisso ezate on est le bibo ndetinga tu fais un filmant ben oui on le bibo ndetinga na douter parce que na salle déjà so côté na site la 13e art non la site ils ont
Voilà, donc, ndenge na site ezali, ndenge ba événement nyon surtout, oyo eza na période oyo, ba fiche nango eza na kati ya salle. Na douté na yote, mais na ndimi pe yote quoi. Bon nanzela kasi na Paris. Ngeyo tamboul na Paris na boy. stratégie ya Tiokoma a. Na stratégie ya producteur Double S Prod. Double, hein, bazo réclamer pour on a département na mettre solo la ngo. C'est-à-dire bazo déclarer ba afficher panzana pena partout et panzana pena partout yo zelaki on a une stratégie na ezalaki événement mo pa ezalaki. Ils pas fallait pas tout déranger trop, fallait tout tika événement les cas pour battre à la concentrer na bilo rebelité à la fois. Donc là semaine où tozo banda azobana musana na to solo yango sou hier pour la affiche. Donc jusqu'à la affiche promotion donc promotion en général stratégie na ye yango wana. OK. Donc on est pour on a réclamé que mon artiste aninga toujours là on a bien ngako tuna bana au réclamant déjà 3 mois avant. Il avait été 3 mois, bah, doit fatigué, vie, bah, événement, monsieur, ça. Donc, faut, tout attaquer. Zon pan. Après, 1 mois et demi, tout ça, tout attaqué, à sa peine énergie. Donc, double S, tozo compté na yo. Journaliste, nabiso, azazo bate, à maele. Bah, on va la promotion, bah, on va l'année là, makambo. Na tenir le lobby pena en compte, quoi. Ils ont makambo, pena solo, ne ponga, souci, n'a 6 mois avant tout banda. Mais il y a pas cette stratégie, na ye. Donc, nazota la stratégie nae, tozota le lango. Semaine prochaine, tozo banda, a martelé pendant la promotion, ndenge zalaka, ndenge tozo mona batutu quoi. Voilà. Bon, l'histoire va visa, là c'est tout ce qu'elle a 1 mois, na 15 jours, si je ne me trompe pas. Donc, à la minute qui est au fin du mois. 1 mois na 15 jours, hein? Ouais, après, parce que le concert est les 13 novembre, ouais. Donc, si l'histoire va visa, aux organisations va visa démarche bandi parce que des fois la région comment peut ça m'a misé congolais bayaka. Donc ce à la conseil les 13 boy au côté va passeport les 10 en fait. Non mon délai mo ka moi mais non mais oui que ngana lo bango toujours que les en mara mutogolo bana télé na otogolo bana télé té ba démarche administrative en mouvement parce que ba tout ba on a la télévision. Batutu bazara ate batu baninga soleil to batutu bazana besoin ya avancement ya soleil ete ezalwa makanisi nozo comme likolo libanga ya stade du 20 mai c'est-à-dire mututu azo ya otala na motema malamu na motema azo ya otala wana eza ba démarche interne ba secret interne mais nalingi na rassurer batu que tout se passe bien voilà jusque là pour le visa tout se passe bien, c'est-à-dire Marambo. La démarche déjà, toi la poste toujours va répondre après concert et à la tête et tout ça qui non. Viser comme un problème dans la musique na biso. Problème ezati, mais Marambo nyon surtout au to salara. Ezala makambo biso to se décider ki to sala. Mais makambo ti ba détail nga personnellement. Na roya na on a plateau ti. Na auto pe sur exemple. Ba tutu batala biso zakate bat balinga biso. Zapena bato balinga biso ti. Zabena batunsu batabena mabolongo na bauna seke et simbate et ça la beauté le sigo makamona sene ko bimisango ezalwa orchestre za na bureau te za na secrété diplomatie ezate oza politique musique eza politique papa ngala obona na maniko etalesco parce que kaka mi gagner mayo tuninga question non yo ngano za libre otuna question to lingi mais kita moi ya oyeba eloni fona lo na télé émission etalama trop. Donc, on a Total la pub, Christian Touré, Central et ça, bien, toi analyser publicité. Christian Touré, Central. Oui, il y a un mystique dans le diable. Ah, Christian Touré. Christian Touré. On a un réalisateur, mais aux autres réalisateurs, mais Christian Touré. Ok. Bon, pourquoi dans la pub, tout le monde fait dans la pub, les padres, tout le monde peut confier dans la pub, non? Si vous avez un son témoin, vous allez comprendre les questions. C'est sûr que pour réponse à la question, ils ont un spot, ils ont un mais bon, très cher internaute, tout le monde a pib, et puis on s'est Après avoir enflammé l'ING Arena avec Ferregola et émerveiller le public dans la même salle avec Koffi Olomide, le grand Mopao, l'artiste Soleil Wanga, Guy Van Bran, Papa Gou
vous donne rendez-vous le 13 novembre 2025 à 18h au théâtre de la Place d'Italie, 13e art. Avec son groupe au complet. Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Avec beaucoup de surprises. Les billets sont disponibles au point de vente habituel. Papa Soin promet un spectacle haut en couleur. Calmos! Cadeau signé Double S Prod. Bon, totali pi bien. D'abord, totali bi songa na compagnie ga ozo imbana faire et emi pena Koffi Olomide. Ozaki comme invité. Ouais. Il y a un réseau celle qui a bon pub non. Ben voilà, après avoir donc bateau va comprendre et puis raison monsieur Eza qui fait les invités nanga. Il y a ozaki na concert à Inji. Oui. Voilà. Donc faire les invités nanga na le 13 novembre et bien absolument pas au congé de quoi de la Coraman. Il pas invité nanga le 13 novembre. Donc on les va comme invité tout ça là bon donc il boule à producteur na réalisateur. Très bien. Mais na quartier là tu invité nous n'avons invité. Ba master boga. On a quartier là on va beaucoup de surprises. C'est-à-dire ba surprise ezali ba master belé ba ozala. Toimba c'est Léona Modogo ozala. Toimba nzimuna mela wa don fumo. Toimba ngona Vienanga Luciana de Mingongo na Serge Mabiala kane toimba rango. Et puis baninga ebele pe ba ozala na bango. Dit ba Ramazan ya ozala pe baza mo trop ba ozala. La surprise monsieur etikala ka surprise to lobeza sur surprise. OK, bon. Tout le bani phase B. Donc so yendeti par exemple souhaité bato kin bazu visiter ozo bulende ndeni concert ozala annulé ou beta te non concert ozala annulé phase B no eza concert ozala annulé te concert ozala nango bel et bien le 13 tozala concert na 13e art voilà. Ah donc concert solution est monde en fait faut que ozela ba solution na ba faut que ozela on a position na yebaka que concert date à concert eza le 13 novembre. Concert est bel et bien le 13 novembre 2025 au Zali. T'inquiète pas. Tu regardes Ernie, concert est bien. Bon, date, la porte est fermée à 17h. Hein. 17h. La porte est fermée à 17h. Il y a déjà 20h. Non, on a déjà, on a toute la journée, je serai là. Ah, ok. Même la veille déjà, on a pour tout ça la balance. Donc, veille déjà, on a pour tout ça la balance. Et puis, journée te genayi koya donc fona zala wana quoi. Bon ben invité c'est déjà confirmé avec faire rigoler na Jarina a validé l'invitation na yo Koffi Olomide. Je pense bien aux ala parce que a peine un événement en Europe et belé puis a mis trop côté on dirait donc na salwana ba golo baya ba Koffi Fit baya na biso ba français so ya banani ba bebegu ya biso biso tozana ba wangashu tozana ba wangalove tozana ba noirite tozana ba rayon tozana ba prince tozana ba princesse non mais c'est-à-dire moto na moto se situé kota zali kota ça très bien c'est to lobinde ti ba wangashu eza ndenge portera soleil na motema na yo neo oponanga na wangashu calmos eza ba fanatique wana ya slogan mais slogan nga linga ndiango calmos ni question mosusu calmos ne ta koloba ona suka para pour ba makamuna ot nyoso nzaka ba makamuna ot ba wangashu eza yot so tinga na s'exprimer te na question du tobo to ni koza shobo ndenge ya kana to na biso malem émission to bandate donc to ni question mo bien moto aninga soleil akoyeba place ni autanga na motema na so benga shu ebishu ni ngolo banini aba shu andunda te na ba shu ya mais ba ser pe so mo bengo shu et ça l'op problème na planète toza na dans l'émission on parle professionnellement on parle pas de ma vie privée banini et puis là toza na ba wangashu toza na ba noirite anoirite eza ba sero ba salanga penda kwa to na bimaka bato ba portanga na cœur na bango ba sera noirite na bengo ba sera noirite yango na tia ba danseuse nanga ba noirite tozana ba wangalove selon rayo izaka lo ba servi ba plat belé na table ça la choix na yo quoi très bien buffet à volonté quoi mais est-ce que tu qu'on a place wana ça lona et l'équipe 1000 personnes to banana on a roya ba to est-ce que on lo ba goloa faire rigolaye yeso gayi a roya na ba golo belé so les 1000 Koffi Olomide
il pas ouais ba Kofi Fina ba Cindy Love ba na latino donc ba roya na ba wangashu est-ce que on a place ya mabe bongo mabe yo ngi bongo te en fait to linga pena obi ke ezalaka soki bato baye belé trop ba créera date mususu ti ah ouais ba créera tout yo ebité kasi ya bongo so neti bato baye trop oyo koza eza soué na biso donc ba créera date mususu pona ko satisfaire elo wa mopao na moni a créer date mususu pona bato ba hésitaki koya na bato bayaki me bato ndaki te et ba concert ngo ba poto ko ma 3 heures de temps on a zobeta pena 7 donc 17h pena ba porte fongwami bozala na avant poto zwa peta mwa mingi ya obeta po bandule koma susu ba minute koma su ba après minute non voilà donc boya pena mo avant to sepela to partager moment kitoko o eza première fois to zana ba mission na biso ba utiki sasa ba yawa ngamoko pe eza mbala liboso to robeta na salle moko mythique nengwana na kombo vraiment ya soleil na tête d'affiche donc ozala très important bozana biso mo avant to partager moment na po elega bien voilà très bien donc c'est les moments to sombo ba billet s'il vous plaît ba ndeko to bolanda biso po ezala te jour J mundele awa so eza salle ya 800 personnes ndele utasa billets donc place est sur dato ya 1000 euros au mona ina na ING côté tozala il faut mona skonde ba osala rambo ba osala basine que fala kata kutu banda kala ko to ekomi 2 minutes nini ti ekomi 4 boyelo wa rambo si ekiti na minute 30 kumi mongati mo moke mais déjà bongo et ça la rappelle bien mingité donc celui to avant to bandi pe avant et ça la peut bien to zongi pe na ba parler ou bien to continuer after hier avant et aux ala pena une bonne donc c'est le moment to somo ba billet to noter ba rendez-vous s'il vous plaît dès qu'il y a la réel cas na début à mois il y a octobre j'ai déjà place na yo tranquille so za libanda Paris je t'ai na réservé kozanga na soirée et puis ils appellent un centre commercial ça dit ba hôtel en fait moto en côte na site à mon avis moko ne ba situé ba hôtel tout les appellent dans ça dit aucun makolo donc voyez pe na makolo so ba hôtel les a kili non va to libanda vraiment ba hôtel les a partout place on les a bien situés quoi bali boso na France boyo yoka boyo attend boyo consommer musique bien avec ben invité de marque au ba ozala na donchi donc boso ma déjà bien c'est le moment s'il vous plaît concert tisco les a toujours confirmé artiste to MBA tisco parce que tout rentre modifier date concert est confirmé concert est so bati siko ezalo la ozana soupçon mo biso to souffle non concert est confirmé bozo bien na bino rendez-vous le 13 novembre avec Roi Soleil na Rata Paris pour la première fois kozanga te aza parmi ba grand chanteur ya mboka na biso yimo ko pomper pour la première fois na groupe nanga pour la première fois na salle mythique boy la salle mythique na groupe na yo même na bobeta te na groupe no non mais parce que kobeta na biso to beta mais na groupe nanga oyo ya Kisasa et puis na salle ya genre salle mythique c'est la première fois donc tous en a besoin et la présence na bino vous allez bien Ozala très bien ba biloko nini oyo na si reconnaître concert à faire au moins ndenge les cas qui a Koffi Olomide ya master msupo mo na musika nini oyo sika zo kano la biso ona to monité et ozala bien ozala surprise nyo sezaka surprise mais otuninga elo mona ko dévoiler te awa déjà lo kwa sika Isaac Soleil azobeta invité na efere tenir compte nango Soleil azobeta invité na efere Soleil azobeta invité na ye père musical na ye donc mopao ça déjà zéro kwa sika donc toko dévoiler pas plus que ça quoi sinon t'es surprise aux alatés allô oui allô on a eza nzemo bot ba ozela mingi na kata sala nzemo wana histoire ya nzemo ne banande nini non histoire nzemo ne zala ki première chance oyo nazwaki que mon père lui a mission botsa ba chanson eza chanson na sala choix na ba titre nanga na bibo tout ça oyo et puis epesa inga makambo epesa ngati. Pour la première fois à Paris,
Moïse Mbillet en concert live le samedi 22 novembre à l'Arena Grand Paris. Les billets restent disponibles sur Ticketmaster. Sécurise ta place pour ce moment inédit. Et comme on voit titre mot référence la Soleil dans quartier latin pe na carrière faut le dire parce que c'est la première chanson où on a qui na carrière na mokili mobimba va découvrir Soleil en solo. Et ça qui après combien de temps tu as Nzembo? Oh, après carrière na mobimba parce que tu vas beta et puis ton to commis t'es la quartier latin après combien de temps? Après combien de temps? Après album on est en 2001 et nga Nakota quartier latin en 99 je crois donc 99 2000 2001 après 3 ans 3 ans de jeu pour Nzembo mais nakwa kotsa déjà Nzembo avant parce que na 2000 nga nakataki voyage na ngai mais natsaka Nzembo moko mais Nzembo wana bimaka na titre na kombo na ngati bimaka na kombo Ridens titre na waki mea culpa Raimara lisitola ngana ye se paina yo matata tozuana ki nazali nde fotife il faut avouer ta moitié pardonner refrain ngota ume na tsai wapi na sala nini na longweli uto ngana koma ya motema conseil na nyo yo bolubina na viki mputu on est chanson nanga. Donc le roi Nzembo yo koma Nzembo nanga oyo ngana ngali natia donc avant allo nga boyoka déjà titre na wa mea culpa mais beta déjà sinon ce ko ba yimba ko na katina voyage on na yakati après ba pesango le roi ezaki genre na 4 répertoire orchestre travailler ki yango ba pesango Ridens makoso ouais yaya na nani yaya na Ridens makoso yaya na nono badiama Aki soliste na biso ba pesaka yango pona esala moi bien et pese moi azo moi car moi nini po aki soliste pena wana obeta très bien ezaki pe quand même na volonté na yo ou bien ezalaka non ezaki na volonté na otikali donc tant yo tikali déjà donc mon pas sali makambo ndenga mona ko sala atali aboyo pas moi l'art moi bien zonga moi bien nuka moto kasi Nzembo Soleil voilà ah non ouais salama biso mona mama mbebele oyo tozon ka lokola ba expérience la vie et puis suka na Nzembo oui donc wana na chanson nga mutu na ngana yemba poza Nzembo nanga mettons comme na mikili Ridens fallait son un peu moins bien so Ridens de retour na ibsoni na ya bosola ni ndeni na ye non mais na mega kote mo mulunga tara azani mutasima za défenseur na mega kote mo mulunge vanini mena comprendre moi na ma elele bia na rien ayeka na benz donc na yele pele lulu ya ko sana te menga mona okele ma na bi na obome pamba na eloko apisa za innocent mo we mutasala ngo mukolo orchestre et ça commence sur na Sénégal sur na Abidjan on peut se monter mais na sala on peut problème te na tika ngo leka moi na musique yo toza monde na musique toza soko monité au saati faut comment moi faut vivre moi trop na musalo to salaka mais on se plaint pas quoi on travaille seulement ouais to vana na mingi to solo na makamwana na les bourgeois d'Odimvulu to solo makamwana na to vanda ngai les bourgeois d'Odimvulu to vanda ngai Fanny Smith nga papa bio to zana Iram choisi Matata l'homme de double rôle c'est le vénérable grand maître to zana Paulin Wanga je me rappelle na bijou vangu to vanda biso to David Ndamba bengi ngana pse David Ndamba ouais à Lyon pse David Ndamba zelanga pa ngambe mputo mbandaka naza oya ovanda wana ozana Alpha Mokuwa le président Alpha Mokuwa na kati Lyon na Fabrice Moulele son bozelanga pena place wana naza oya toujours développer na faire moi très série ba conseiller Iram choisi Matata le vénérable grand maître l'homme de Bosone maina simane maina gauche alobi na ngai abi le roi za Calmos Nabironi na osala le roi Calmos le vénérable grand maître choisi Matata donc pati mamba parce que alobi roi omoni ndenge Iram alobi boy
kotungisa susu ridens makosote. Le vénérable grand maître sur au Sombata 300 billets, au titre la biso na sola vérité. Pour un concert ya soleil wanga to pesa ba Congolo ba oti Grèce, na ba oti Turquie, na ba oti Kinshasa, na ba oti Angola. Bah financièrement parlant, bah on bon ngunda espèce pe bi marati. Oui, msupe ba ko sepela te modèle lobe yango. Na lobi na ninga fingi ba tuté. Tika bandi ngona so oti Grèce ba vana na kimia ba ko se concentrer ba yande jour. Na lobi na Congo, na lobi na Angola. Il faut comprendre kulutu, era master musu a koti boy. Alors il aura 280, 240 €. Et les capés na carte bi na machine te. Embadi makamongo na okota ngote yo yo ebyo ngote yo mutapoto kalanga na solo massa to benga na. Ah d'accord. Vous en avez un bon terme. Mais on va pas s'alangati. Yeah, mais nous la soleil faut na. Pourquoi dévoiler maintenant des na pe sa idéologie pour na yebiti ngape na zwa ngoti. Mais yo longwa déjà wana. Le vénérable ngubalo ba sumba sema. Les vénérables grand maître so pa singa ba billet pour na concert na yo. Na bi sabana mai boyo zo ba billet ndule licho za nango déjà. Ah boyende. Kecho za nango. Ya ko zo billet yango les vénérables payé 300 billets pour na. Bo ba master ici on a. Bango tu es ici. Maroc aussi. Rabat. Ne boto ya Rabat bambo tebele to beta tour kala mingi. Nous les a wana lich na yo. Thierry Yolo. Ba période mo mali le comme parce que na poto comme a poto yango so premier mali na poto ndula soleil wangu. Whisky na mutu do mele libanda. Wana mbunga osuma na katiti. Na muta otiri ici whisky a esale logote. Faut ba vodka ta mo 3 4. Bitu baby 4. Ya sola komela vodka na Russie eza nde mote so mele le vodka na France. Pona ba to vana na lulu yolo le célèbre permanent. Avandi pena bisinga le roi. Moni Paulin Wanga, le silencieux Paulin Wanga, le silencieux. Apeki sanga marambu, ya ba dose alikolo. Ah ouais. Ba volume alikolo to bien ba volume. Ayi ba 20% ba blomo on. Mais vraiment les 13 quand on migalobi, le 13 novembre bandi on a biso peo ba koti poto sika. Boya na to partager na bo déguster na. O azoki tan oyate ba mamso leki tout temps les 13 wana vous allez peine bien. Choisis Matata Iram. On compte beaucoup sur toi. Mais l'album on a pas nzi moi babilo musu ba mas ba utiliser papa wana. On est gozangate, on est gozangate. On a travaillé pendant l'esprit à famille quoi. Et moi ba partage ezalaki. Ba partage bene ayo sel moi ba voko pe o kabole pe baninga ba yembi. Ndeti nini voko nini? Eza moi trop. Attends 2 3. Eza na moi trop, eza na moi trop. To solo longo na émission oya. Ah. Wana pena na oya pena na simi guitare. Oui na pena émission na guitare kala. Parce que nga pene mission on les gars na guitare na moni so nde na okekini botan on azo zonga on les gars na émission kana ba guitare et puis to redémarrer ba séance ba répétition mbala moko pour et ça la moi c'est bon quoi bon et ça la moi c'est bon nzembo wana allo oui allo di solo côté na nzembo na ebité bon na rolo ba to za première gêne parce que ba gêne peut beli habiter ma solo na nzembo mais les solos ya dou on a moi douceur on a aussi oui allo nze mona batekela o be yumo komanze mona nze mona eza pa banze moko neto yumo to lo ba eza na image na yo o sala mona motema moko on dirait ozaki vraiment na poso frapper période wana et puis nze mona il frappa par banze be beta na kata album wana mais ezaki moni biso to travailler na latine za compétition ezaki bien esprit famille na compétition en même temps. C'est-à-dire, master beti nga fona beta boy. Ya kebo nga fona kende boy. Na mona bango tout ba imbagi ba trop sérieux, c'est-à-dire trop normal. Nga ba été nga fona na elo mo existarate. D'abord faut na imbana lo kwa bana mike, ndenge ezalakate. Ah lo ba bébé. Ah lo ba micho tipo tante tande ti pinjoyi. Ti moya yebe menana yingo boyingo. Ce qui va tourner le soleil, pourquoi pleurais-tu? Motona inona abomoyi. Donc parce que au moni tant moi na maya kebo moi na maya mso akebo moi na maya mso akebo ngabita nga fona kebo OK esprit wana ne mutu bona mo na pena que so to bimisi album même ya orchestre vous sentez que bitumbe zali rambo peta ngata ba petio ba bondi bien ba bagare bien tant ya oya ye pa ye na biso su likolo et puis tant bo beta ndengo na bo ta la pena ngambo baninga bakende il faut que toi in esprit wana so sérieux bonotala ba sans polémique tout sur la biso tout sur biso tout sans polémique là on ça première ba journée c'est ba sans polémique
Encore yo sala maintenant ko so bonde la no te polémique ça te polémique ça te to so les ba masolo akala période wana bondo tala pi libanda po bitumbe baneno na quartier latin il faut ezala bongo bitumbe baneno après sentir que te bana mai na koti ba numéro il faut biso to betana nanu et puis to tali baninga direction ni ba okende si ko tango na nzembo ezaki album ni je m'excuse affaire d'état affaire d'état donc au santé ko côté bana mai numéro par rapport à nzembo mais soyez na santé ya on te ngana tinga tsanze mamote on a sentir que ne o ka te bana o kachuki parce que ngana ke makamususu ah ouais bango ba ke makamususu ngana ke makamususu urbain bolo ba lelo mais eza urbain alors on est urbain so yo ke on mona ke bango ba baninga ba beta rumba ngana o beta musique mususu urbain yango na donc ils arrivent déjà urbain quoi et puis sur tani na banze mona na latino o remarquer que tellement ba pesi no espace anze moko au monde ngana obeta lokola déjà 3 chansons anze moko c'est-à-dire expliquer biso c'est-à-dire au monde ngana bani pe na chéri na ko bakanguna la motema na yo soko ko pesa nga 10 ans te pesa nga taina ne me autorisé à travailler on a déjà toi na rumba on est alwa ba ko zela te tongo etana mpo yo linganga eza déjà bongo après na yaka sko na salsa bing bene mpangu tana kana tana kina na kina one watu na salsa on comprend après tu vas na sko na zuki Kuboyanga yina note ilengi yango e komiko ya kuboyanga yina note ilengi yango e komiko ya oui yango yo ye ngana ninga kango ofu ya alwa 3 chants batino 3 chants rumba salsa nazuki pourquoi parce que yebi que les temps na tara 3 chants na kata orchestre ils ont 3 ans ou bien 4 ans bien 6 ans parce que era mofa bimisa bino bimisi donc na yara na chuki on a ce que vous avez vision on a déjà c'est-à-dire te fona na 3 styles na kati ya nzembo moko OK ils arrivent à recherche donc nzembo na 3 couleurs différentes 3 couleurs donc là ils ont na visa ba faire bon c'est rona bon li banda neti ya quartier la tebondo calculer pe ba orchestre nini ba master nini ya génération non mais c'est rona il faut botter la BCBG la BCBG on nana on bangi son na BCBG non muto bank sanga déjà ça parce que l'album peut on presque nzela moko non muto bank sanga za kité la BCBG le ba ko apprécier bon muto on doit apprécier obi musicien né na vandi bo na chanteur na ko bangati nazara né na ba master on ko apprécier ba boulot na bango so ba ni mama bangati kana yote OK oye pona ni ya ko ta musala ya kisoda ba pesi mundu ke zo bango zo mundu ki di et puis so ba bi tirer donc toi il y a ba ami ou ba collègue ou c'est pelana ya bien na yuna zele ma o gelo master na beti tenga funa kena bango boy parce que c'était comme ça on moni musique na biso za ki roi na rage moko boy ouais tono vana baninga na poto ba ce boti kin boye poto on appelle baninga ba système suba na poto ba o sentir là bozo vibrer parce que boye na chaleur na énergie moko boy énergie on est non seulement toujours beta na biso na kati mais ko beta na ne sala ke beaucoup bozala très fort et puis bo calculer na libana basali boy biso photo ya boy donc to beta ni na kati et puis to tali baninga na libanda direction ni bazoyela et puis effectivement bango pe na ngam na bango il faisait pareil y'a un orchestre ni soit ba série on attend ba Al Pacino kuna ba écriture nouvelle écriture ça dit tant aux autres ba Al Pacino tant aux autres la maison mère nous on prend les padres ndenge bazoyela oki ba mabiala utali ba ya ba yebo to kina bango boy oyi na BCBG otali chuaku nous on prend otali ba chuaku ne azokena ngo otali bon biso photo kende boy ya omoni ezaki mena so ba yayo ba culture pays vie on doit talater mais culture pays vie déjà ezaki image à latino ah ya solo mais culture pays vie déjà ezalaki copie ya quartier latin ah ouais donc biso tokota la bango te tokota on a cadre gars qui a basali bien
Ah. Ouais. Donc, na culture pays, vous avez un soleil na bang. Bien sûr que Bazali. Netina ni soleil zaina. Bazali, Zagi, mon papa. Après le ratissage scénique à Paris Arena, Werrason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris Bis, Désioniton et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werrason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris Bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau, clic et Ratakate. Donc, culture pays copie collée à quartier latin. Bah, tout bazar qui ont un quartier latin. Ah ouais. Ben oui. Moi, je suis là-bas, je suis calculer. Je suis là-bas, je suis là. Ota latin ni bazar qui est orchestre monene, ils ont na diminuer orchestre wana. Non, ils ont orchestre monene, bah travailler bien, mais faut viser grand pour ça peut makamwa minene. Bon, quand on copie quartier latin, on imiter makam quartier te ça là. Bon ça là on peut bien. C'est que vous avez un niveau mo bon na diminuer bango te mais de façon on le baquet bango bano talo biso to sali bango ba sali. Biso ne siko to na ko beta na nde na banina. Na wenge BCBG vive la musique maison mère. Victoria paye yaki période moko donc yaki pe mabe période moko. Oui, Victoria là donc ouais ezali so ina bosani ba master musu ba skizenga ba groupe musu tamsu na tangi penalty. Mais na kata quartier latin. Mais auto banango ta auto banango bundana bango bangwana. Mais na kata quartier latin yo bono apprécier nani na musala. Ba master nyo so ba iba élément. OK. To so lango te ndeti ndeti ba ignorance non to yi une équipe ya malonga. Ya blague ko tout. So comment il vient le Real de Madrid quoi élément bah tout le monde a une carte élément bon et kozanga te mais bah élément ne ba équipe na majoritaire quoi mais non et kozanga te on a ezanani toto otanga kombo pété bon mais na tunyo ka bato ba do apprécier so te bambisi na mutalaka tande ba mère ya mutalaka ta ou bien mutalaka te mutalaka te wana to bambisi to te yo mena poto ndetro ngana otso ya tonton yo ça va plus de 20 ans mec il est 20 ans boloko ça débattre mobi mutalaka d'accord so te bambi citron na kati ya mutalaka ngala mona ti mutalaka ta ba ochana ba commentaire to tanga ba commentaire on a un badiologue maintenant on a un vrai commentaire dans si on va licencier en badiologie pendant non c'est-à-dire so tie bambi surtout na mutalaka ta bon mutalaka po yoza kimia za analyse oza calmos mutalaka omona bena nyo se tumba mande mo tete ouais on a ko misi muso eziki mo trop kota mutu mona pe boyango ya bambi se uti mutalaka moko mona mnete mama ko tena wana tenga ningi na oyo egoza ngate mais nebo zaki en famille bongo quand même na ba studio na ba concert et bon les candés nini et puis normalement c'est musu bon baby ça olomide pe le milt a pété ba câble na ba studio pe muto bandila plusieurs fois ouais moi so toyoka au moins pena studio faut pena en rose 3 heures d'ité na kati pour achara impo on est en orchestre c'est tout on est en ça tout yo pe komela pe ozo ko yemba te ozo na studio ko yemba te ezani non eko nga siko problème na zara nango na studio zara jamais satisfait. Nazara jamais satisfait. C'est-à-dire nga nazara si on a salé logo baninga ba beza bien même de to ina quadra so beza bien nga mona neti ya bien te. Oka habiter tika ngo zamenga habiter mon président pardon penana bandela na sala ngo mieux. On ça sou ya mieux ko leka o te ba débat na nga siko za ande bon. OK. C'est-à-dire na salé logo bango ba votango nga na habiter na zu idée moko na ko sala mieux. Wana ne ko sala. Mais ba massa musupe za ba répéter. Ezalaka na orchestre c'est tout. OK. Bato babongo ezalaka na orchestre c'est tout. Même Michael Jackson azaki pe na ba difficulté mususu eza pena ke non talaka mtana beta 5 ans va msanze mo. C'est que on a la ateza bien ya bika ate na monde tu eza bien te.
tozonga mais bato mpe babebisaka baza na bango oyo mpena ke bolembi kwa bovandi vandi na tapi kwa bozelaka ya bongisa na latino Ouais. banda wana fe asilika ouais asilika ko papa ofuta mbongo na sidi yote vraiment nayebi te kwa nayebi te kwa depo bandaki sikoyo bongo sikoyo so abandi bongo mo stressé sikoyo chanteur nazoyemba mais oui au stress nga naza na bateau nayebisa mpe na mopa mon président s'il te plaît beta tour ata 30 minutes ozo stressé beta tour ata 30 minutes mopa wayebi tikelanga na coaché ebongo ozonga nsima ye po coaché musicien wayembi bien na coaché te nde nini kocoaché ningo bate kokomi kolo orchestre eza kosunga moninga voilà asa eloka bien po moto mosusu akozala ayembaka bien mais soki patron fâché akoti stress donc nga mpena na bateau nasengaka na mon président beta tour ostressé ndenge ovandi wana beta tour ata 30 minutes ebongo ozonga na nsima yo tika olakisa ye mpena oui kocoacheka moninga koyede ete aza calme sala mwa bien te bongisa susu ti asali na bango ekomelaka moto tu leader mpe koko arrive mpe ke ye moko leader mpe nabika naloba en général leader mpe akozala ata mosusu aza en forme te jour wana akosala mpe yango mpena te nayo ata jour mosusu mais eza problème te mpo ye mutaka mpe séance eza de problème mpona moto azosala eza problème parce que ntango bazwaka bamisien mpo baza speed po azala opérationnel quoi ya futi bolekileki epuis oza yo moko te boza na baninga boyemba epuis motu tu eza producteur eza patron oza na mbongo tro asouetaka bato babebisa te toleka rapide quoi. Très bien mais bamisien nio olakisa koyemba na studio na quartier la te eza important te est-ce que eza mpe ya solo mais na kiti na oyo ya jaune oyo couleur nango apamba mpo kosa foza makasi foza tetu oyo mpena na kiti ya boye en plus oyo eza deuxième jaune osoma eza jaune na liboso bato bakosa trop surtout na jaune wana liboso oyo ya tisi parceque jaune oyo ya cuir fo kosa koglisse mais bateti baza bayaka amona fente ake mpe na palemière alambele badi adame donc na histoire ya quartier latin Guy Vabron le roi soleil papagou donc a contribué na bacarrière mpe ya bamaster bene na ndenge mabe te kobenga ngo carrière te osala mwa trop prétentieux faut tozala mwa na humilité c'est-à-dire tocentré daka na baninga sungaka moninga mosusu bakozala mpe aza mpe na vocal te bayebisi ekota osala yana na vocal te na osala ndeni opesi mpe moninga vocal bene na mopanzi opesi mpe vocal ayembi vocal na yo oui ebele esama mbala ebele na quartier latin eza kutu na banzembo mpena oyo na nzembo bo moninga bene na mopanzi boyo ozona refrain okasi salama nango mais après bandimaka nde te kozelaka te bato bandima yo yosalaka kaka salaka kaka mike yo ndenge oza obanda ba émission na yo obandi na baplateau baninga ti lelo osala ya yo okutana mpe na bato mosusu balekaki awa bakenda ti donc monaka ozokoma nde grand kose plaignaka te kosambaka mpe te kose justifie mpe te c'est ça la vie quoi. Très bien. Yo kosalisa moto moko trop lelo mais tant mosusu moto wana te moto akosalisa yo tant mosusu cousin na ye moko boye boyebanaka kutu te babetelanga liso na ye moto akosungo quelque part quoi. Très bien. Roi soleil ovanda na kasavubu omona kave napesi bana kasavubu tumboto wana biso dieso na passa napesi bambote belé bambote mushuni mais c'est comme si ovanda na kasavubu trop dieso la peine napesi dieso garçon bien très bien nana nyongone do na futa une semaine te koya olobela ona émission te po kita moi prix atika ile kao bani magezo la nyongo na yo wana fafuta ngo na futa kaka papa akito pe na moto tango lobi kasavu pardon na katanguke na présenter ba condoléances nde na yebo etoti matanga ya okunda papa na biso achuba biso presque kasavu bokan Christian mo machuba so tuba tonga titozo kola pera ba Olivier Mazumbu pera ba Henri Mpofo pera ba Mbenza pera ba Richard pera ba bazamwe belé ba Mati ba Nicole ba nani tout ça on a père na biso donc to botami na kankri sterwana na kipemba père na tsuba kankri somo ba tonga futsarati oui kaka tamso so ba médicament na no beta no tonga na ba papa na bana na batutu donc akufaki
tokundi lelo nde toti enterrement. Je suis tellement fatigué et ezaki pour vraiment on a peur na biso toto tika corps na ye bana KVP bazaki wana ebele pe bazana biso les 13 donc tokundi pena na seconde so akufi na 95 ans. Ah ouais. Donc to ba 95 ans. 95 ans. Le leki pena be to mona na bilongo su to mona na vraiment kala ba mais salo bazaki wana si on a vraiment cité donc nous allons compliquer monsieur ba réclamer que tout ça est bangote. Na pesi bana KV tumbote donc ndenge tokutani wana to ya les 13 eza mwana KV to beta donc to ya wana bana KV tout de partout oyo bakozala disponible to ya wana to pelisama moto po KVP ki ne liboso KV gam te zonga rasima KV gam te malokola tozana ba artiste capable ti to la musana mo KV to mona ba commune mususu ba na bango mona bena bana ba commune na bango ba soutenaka ba ola tsake baza prêt oyo aza artiste na bino bana KV tozala wana totombola bendele po KV eza dendal KV eza base eza centre ville tokolala te tokopola te bozala na ba préférence na bino mais quand il s'agit de mabele faut totombola bendele bana KV bongo kende kaka babiloko ya bana ba commune mususu basala yango tellement bien bamesana bakendaka nango bien tolamuka réveillons-nous quoi. Question par rapport à KV, oui, au monde à KV, mais la lignée, il y a ba vocal na yo, na ba lignée, ya ba chant na yo, c'est comme si on doit zapper na ma tête. Parce que na le bon pour la nuit, petit na Fabregas, elle mon sur yo ka Fabregas ya kala, na mona na kat, ba vocal na yo, na mona trop, na ba vocal na yo, so na otala ba yembeli na no Fuji, na mona ndeti banzela na yo ya rubi ya ba Tengama, na habité sur se tromper, mais ça, na habité. On va dans ma tête au travail, pena bango, ba no Fuji va fabriquer un jour, ou bien, boibanika na musique du banda. Na pesi mbote Fabro, Fuji, tout ça, vas-y belé, hein, na pesi mbote belé. Nga vani pena ma tête. Na vani na Pululu 3A. Ok. Ouais. Mais bon, moi ni bango tant biso to beta wana, na habité sur biso déjà ba no yemba ça je ne sais pas pour baza quand même ba jeune frère nanga. Mais navani na KV na beti na ba orchestre na pardon navani na matete on a mingi ba vacances mais tant mo pe na zo mo tant mingi na beti pe na orchestre matete to banaki na Chic Vendôme na ba amoros ko baza ba ndeko je crois ba cousin bana vient abso vita vitom do bana ya vient abiso baza ba parenté na vient na waze quoi to bana ko répéter en face à l'opango na bango kuna na matete na école wana père na bango iso aye landi biso to na vieux vitom to no so landi à côté na salle à classe to no se retrouver toi déjà libanda to éviter na fenêtre to mela yo wana on ngate mwana abeta musique master na moros na ba blanchard na ba isa bani pesi bana matete pe mambote bele na beti na formule chaka orchestre ezaki ya ba Emelia ba miyake ona obeta pe wana ba bojo na ba artiste bakenda wapi na beta pe na passa pe na kwenta muzika timanga Jacques timanga na peso mbote na peso za bana matete ba ebi donc na leka na moi trois groupes on na matete na katsa matete donc on baisse biso to beta wana na limité que ba Fuji ba no beta déjà na ba Fablo ah ça c'est kala c'est trop kala c'est vraiment trop kala quoi donc kala pena 80 oui c'est possible hein 80 non ba 87 88 bilo moi bon bonne musique kala par rapport à carrière hein? Non je rigole non mais très bien ben non il a été wingé musique à 4x4 tango non mais tango wingé bimi quand même faut avouer que Isaac wingeza orchestre ya génération na biso so na bi génération so jibena ba weya ba vie na biso mais biso pe tono beta déjà ndolé mais bango bazaki ba kulutu bazaki déjà en plein mois makasi et mettons ba bimi wana na ba jeune âge tozaki nango fallait ko admirer bango quoi ko mekape ko ça lokola bango quoi ba orchestre sinon c'est comme bon wana lokwa ba wenge parce que avant wenge bima ba orchestre na lokwa ba viva ezaki pas seulement orchestre ba jeune ba beta lokwa zaiko non
il soit net formule chaque fois on peut vivre la musique quoi. Donc Wenge ça va venir biso avec tout le respect. Ça dit bango ba yeki le roi ko motiver biso vraiment que te croire quoi. Te croire na elo tout ça là. Banda ko banga ko affronter ko ça test na Wenge tout monde no temps ezali non te. Non, déjà à l'époque tozo sepela kota la bango mais biso pe to tikala na ko na biso. Bon meka chance. Tout ça la musique na biso na boule ke biso pe to bima le roi ba Wenge. Ah ouais. Toi na boule ko kota Wenge ti netinga personnellement to biso na souci ke biso pe to bima bango pe ba ne ba boy bien biso pe to bima lokola bango sans ko adhérer na kata groupe ya Wenge. Idéologie état d'esprit biso to ina ngona na profiter na pesa maman Geneviève Mamboleo ya fondation Geneviève maman Morboboto maman présidente na biso yele loza présidente ya Banoirite na ba rayon maman wana za motema monene aza présidente Mbalebele. C'est-à-dire azana ba association za présidente wa kipaka ba orphelin ba mama ba nani bana tout ça et puis ils en apportent tout ça appelant na motema monene maman Geneviève Mamboleo. Donc maman présidente bango ana pe au conseiller biso bosa makasi bino pe bobima mais boule encore ta Wenge izala na muti to bano sepela otala bango biso pe tout ça là voilà. Très bien. Merci beaucoup na première partie émission na biso. Merci na bande kotou ba 8 ans Orlando biso. Merci na bino, merci na Chancel Mbemba de Midier, merci na ya papi Matalata la Matos Miroir d'Angola da Costa patron, merci beaucoup. Merci na Evan Tumba na Kation Vex, na PC Mbotebele, Eric Badi Bantou, bourgmestre na Kata la Louvière, motema ya Majolina Tozola Dio na PC Bino Mbotebele, merci na Magrage Tozola Dio, motema ya Morimoke, merci na Sylvain Dexon. Na pesi mbote belé, na pesi mbote na Fabrice Massamba, Rad de Mouta, English Ifa d'Apera Banglé. Merci na ya Guy Baena, colonisateur de la SAP, monté Mayama Sylvie Baena. Merci na Sniper de Ferigo, la Gaëtan Lipamoto. Merci beaucoup na yo. Merci na Roi Bilambay, Kankale Amboka Kérin Tsumbu, Ojeps de Paris. John de Grasse Konde, monté Mayama, Annie Konde, oncle Nanga, na pesi mbote belé, na pesi mbote bandeko tout baza branché connectant c'est net moment la chaîne YouTube d'Ambiso sur la Vérité Studio. Vous en avez beaucoup remercié avant de la deuxième partie, Michel. Oui, nous avons remercié, Bazébélé. Nous avons remercié Paul Wanga, Vegash, Bijou Fango, nous avons remercié, Charlie Lapage. Charlie Lapage. Monsieur Bambo Tebele, nous avons remercié na PDG Céleste Liokamba. Nous avons remercié Ebele na Baréon, na Kitsasa côté Bozali. Nazo pesa ba bon rétablissement na Deli Kinombi Planète Sono patron na biso place na répétara. Salagi moi crise moi moké mais ça va Dieu est grand, tout va bien, il va bien. Nazo pesa mbote na batunio surtout au bazo soutenir biso de près tout comme de loin na besi mbote na Blanchard et tous. Nazo pesa mbote na Junior Tung à Las Vegas ya Mama Pao na pesi mbote no yangoyo na pesi mbote na bande kono so na biso ba kombe wa benga so ba kombe komi boy comme moi compliqué et Fanny Smith wanga bazawana Papa Bio notre Papa Bio ano artiste wangler na pesi ba mbote belé artiste wangler et moi bi pourquoi na c'est qui artiste wangler de wang na pesi ba mbote belé quoi. Roi Soleil, relation, on a ancien collègue nous a dit. Calmos. Absolument mambote. Autant à comme on a bango, ça se plaisir au bois comme ça. On est certain. Mais nous sommes basés mingité, basés santé. Lola moana, na pesi mbote belé, na pesi chez l'amputo. Bambote belé. Ah, grand de chez l'amputo. Lola moana. Petit nanga mirage. Supersonique mirage. Bambote belé. Na pesi Jean Scram Burumpela Bambote Grand prêtre Burumpela Ferego la pena pso Bambote belé pour bien on a raso batangela mama quartier tout pesi Bambote belé na pesi na Modogo Baramba le fond Sabalosa grand chanteur Modogo Baramba dégâts na pesi Bambote belé mon connaît tu boy na robosana Gibson la gentil JP na pesi Bambote belé va la festival Bambote no yango wana na pesi grand cadre titinal campone
Po bino tango tanga bino no kasara ba chanter. Ba tasima. Ba tunyo songa yo ba fofo les collégiens ba moteno yango wana. Ramazani tufika ba moteno yango wana. Felita Izon Dimbedi. Vieux poli viens absolument vieux poli. Ba mote belé. Ouais. Monsieur Royaka kande tout ça. Ba master va belé. Moi ça va belé, maninga bango fort. Moi ba mankanga ya ba master. Mon apena mes bourreaux to kutana moi trop. Jean Scram. Excellence, biso bango te belé. Sans oublier Gauthier Sey, l'excellence. Mais papa n'a droit quand même autant bah comment pas ningi pet. Il y a na quartier la tête. Mais na go souffler à pet. Na moto na pe prison pété na pe bolo côté tonton. Na go souffler à pe moi mouké. Gauthier Sey l'excellence na pe sur ba moto belé pausa. Na pe Israël motombo. Ça oza 12 au sali biso boy na batu ba la biso. Bino chiffre monsieur za rateka yango. Yo ko pe se biso nini oyo salio. Pour souffler, il y a soufflement. Soufflement. Dans la droite, au Kangina, beaucoup de gens ont beaucoup de quartier latin. Vous fêtez quand c'est anniversaire, en novembre. Vous fêtez quand c'est anniversaire, il y a une part on a bien dans le quartier latin. 13e anniversaire. C'est quartier latin 13e, bah Salama. Et pour la 13e art, esprit à 13e art et continue trop. Esprit à 13e art et continue trop. Désolé. Esprit à 13e art et continue trop. Vous fêtez quand c'est anniversaire, il y a quartier latin international. Non, réfléchir, non. Parce que. On dirait 49e, je me trompe. 49e anniversaire à quartier latin. 45e. 36e. 39e. 39e. Oui. Déjà. 39e. Oui. Félicitations à mon papa, ouais. 39e. 39e anniversaire des Awate. 39e anniversaire. Ils ont vraiment awaté quoi. Donc 39e anniversaire des awaté quoi. Comment terminer aux alentours pour Koffi Olomide qu'on garde orchestre dans la première mois si le 39e anniversaire il y a quartier latin. C'est pour cela que nous avons fait un master en beauté parce que vous faites un en novembre. Je me trompe. Non, mon père est champion, il est à féliciter parce que faut que tenir pour simba mouvement un succès wana simba la mouvement tilelo il a félicité yego toza mutu mo péter au PCSA susté parce que azamit quoi azamit azamo genre pas azamo genre amo genre akokanité très bien akokanité na batutu donc azaka mopa quoi titre nega mopa 39e anniversaire ya quartier latin félicitations na Koffi Olomide na batutu bazara tout autour na ye. Oui, mais franchement, na yeba été que to comme na 39e déjà. Donc ils arrêtent en novembre, peut-être après date il y a les 13, peut-être aux ala na même tu as organisé nini Koffi Olomide. Déjà c'est beaucoup. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Naïsa Ebino, Barcelone, Bruxelloise, Bandekutuba, Libanda à Paris. Fauteuil jaune, on a 2 kits. Kalamine est avec Jimmy Chimang, un nouvel concept, nouvelle idéologie. Tu vois, tu n'as pas oncle n'a pas ketchup. Tu vois, il est pas quitté à jaune. Tu vas aller te show limboka. Le futur président, Boketchou Ayamba. Peut-être qu'il pas Hans Lozolo, qu'il pas Karine Mokondi, quitte à jaune, on a, il y a Moké, on a donc, et puis tu dans la province. Nyonso, aux Anagata, Île-de-France, pour nous promouvoir, artistes et musiciens congolais, comédiens, joueurs, grands prêtres, sapeurs. Oyo bachara biso pour merci na considération na confiance oyo Jimmy Chimango pesa biso
soutien, peu force, conseil, toli, merci Nankolo tout. Donc, Kalaming te fauteuil jaune à Bruxelles. Vous allez connecter, vous allez brancher. Mirage Supersonic, vous êtes bel musicien. Moi, rappel, moi, contact. Vous hésitez, toujours avec Porte de la Chapelle, Jimmy Chimanga. On dirait que je Jimmy Chimanga. Convoiturage. Oh, Jimmy Chimanga, n'importe qui. Porte de la Chapelle, Jimmy Chimanga. Paris, Bruxelles, Paris. Ok. Le passeport, Nabino, Bani, tout ça, il va faire tout. On a passeport, on a besoin de passeport. D'être migolo, 10 000 passeports et 10 000 à ça. Ok. Jimmy Chimanga, solution, ça va y Porte de la Chapelle. Mais il paraît, trop bien sur la chouka, il paraît, quartier la Koufi Olomide Tiki va ministère, n'est pas Batika na bona poto, des taux qui manque va ministère quartier la Terre, à l'équipe TV. Alors, oui, quartier la Koufi a goûté à jouer à qui n'a ça la recrutement, dans 16 neuf à ministère, donc, il a évité. Information lobby selon hier lobby Kofi Olomide Moutaïbisi a passé message sur la TV. MDR. MDR Bimi. MDR. Nous n'avons pas aux camarades Nabino. Donc, quartier latin d'ailleurs, Motoa, Kolobango, Batouana, non. On est au théâtre, donc nous tous on a besoin de mouvement, quoi. Et la mission du quartier latin, on va y aller, on a un jeune frère, on va travailler. Bah, ça vous le mot, il y a bien, je n'ai moins de macaronité. Il y a bien pena magasi, quoi. Matalana? Non, Matalana. Donc, Moutou Sora, on a besoin de ça, ok, c'est bien. Ah, bon, t'as courage, ça, ok, c'est tout. Quartier latin, il faut que tu quartier latin, non, pas hasard, tant que mon pas hasard. Et puis, Moutou a annoncé que quartier latin, a nié soutien dans quartier latin, ils ont eu un ah ouais. Non, mais courage, non, Moutou ça, ok, c'est bien, mais atikande. Et puis ils enlèvent le la famille moi nazora quand même aura tout lupimba ba kongo za mingi kodia batikele kodia marabu papa zaki na pas vu na quartier là te aux trouver nani akosa makambo Kofi Olomide sala Kofi tu vas répondre à la question là. Ah on a bande kono mona teke ndekolo moko on a une question papa. On a une question banate. Na bombi question. Ah, ça lui vient. On tourne un jour. Ça lui vient. Donc, mon tournini oyo. Pour même ceux qui n'a débrouillé, qui n'a répondre. Il y a un regretté, il va falloir qu'il y ait une question, répondre. Oui. Ok. Ils ont la capacité en fait. Donc, question, j'espère bien. Vous avez fait une interview peut-être avant novembre, je pense, pour l'inviter. Nani oyo sala oyo Kofi Olomide sala na carrière na bana nyonso ya bouti na quartier. C'est impossible. Ah, et comment impossible? Nani a osala o Kofi a sala. Nani pina o osala ou plus que Kofi ou tout o Kofi a sala na carrière na. Plus que Kofi go sala te, même si vous comprenez la phrase ou en attend boulevard. Papa Boti o sala plus que yete. O sala ne o yo o kosala. OK. Tellement to zara ba brutité po ba congolais pena ba ya kaka ba lobi ba connerie ba ni ba loba. Mais to zara pe ba bruti pena po na te biso tout zana ba parents. Papa no so sa boti yo go bota yete. Yo no bota banana yo oyo bota. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde m'a mususu oyo pe toujours réfléchir ezaka te po to komi na internet to komo loba kaka biloba po mututo ebikata aloba mutu so ozo 3 heures de temps finga bato nakati ndangu na ebiki ba ya buka porte te. Est-ce que vous comprenez? Donc on a maintenant 3 heures de temps finga na kaka bato ya ningi. Jamais ba ya buka porte. Amoni garçon ya ivoirien akena mena na Zamba azo mi filmer azo finga président de la République ado. Baba qui est siko ausa ko théâtre of internet ko lela mais aussi mbapeka ate mais ouais ça la bien na place à kolela ezaki ndenga fingelela laki. Ça c'est être humain. Donc jour la lelo ezaki mototu a mis puissant mais derrière caméra na ya téléphone. Donc ils ont mis c'est monté à quartier la télé na vandi pardon. Muto asala téléphone ana problème nanga te nazoki pe na problème te. Mais muto azo bula ko tia caméra kaka. Na chombo ana faire nanga yi. Fallait pas. Pour téléphone tant aux en caméra tu es tranquille hein. Vous causez l'essentiel. Vous en appétit na beaucoup melati. Vous causez l'essentiel vous videz mais Joe azora boule luke na ngai so zui. Nokia zaki bien. Joe azora boule pena ya ko tia caméra. Comme ça, basi tout sexy, basi tout kitoko, mi bali tout beau, bilon moto, tout ça. Moi, ça me dérange.
sikoyo bafere oyo ya kolobaka ke mwana aleka papa non ezalaka te mwana akosala très bien mais à sa manière papa oafuteli o classe okoma otanga classe o vidéo koma ministre bien chef de l'état donc okomi président par exemple nde tomona baprésident na biso donc oleki papa te bolingo ya papa moto ekomi si chef de l'état amour ya papa moto ekomi si chef de l'état amour ya papa moto esali ke yo okoma ovide bantiki énergie ya papa sueur ya papa polar na ye mpa oyo bayena ngo baboka ti alamu na ye mpe bakangi ndoki to atikeli mutakala mais so afuteli yo bantiki bolingo ya papa nde moto esalaka ke mwana atanga akoma chef de l'état donc en fait so to comprendre bien on expliquer biso na bano Kofi aboti ena mwana moko to kosala koleka Kofi ena mwana moko to ko na niveau Kofi Olomide na bino nyoso jamais mwana kosala na ndenge na ye mwana kosala très bien mais mwana akokoma papa te po papa botanga mwana mais jamais mwana na obota papa mais na eseli na moki na musique ena mwana moko pa akosala musique koleka Kofi akobeta ba grande salle koleka Kofi akozo ba trophée koleka Kofi yango to benga koleka te soki papa abetaki te ba salle wana to abandaki te donc mwana yo tambola angulumi azongulumaka na lokolo ya papa papa mutu asimba mwana so mwana azonguluma donc papa wana asimbi yo nde po yo telema otambola na lolenge na yo bato totala na nzela bato to batambola ya démarche moko te mais bango to baba na mibali par exemple 5 garçons so baotambola jamais mona bango baotambola même démarche mutu na démarche na même mutu oyo avandi aza te bango to bazotambola donc nalingi naloba nini par là nalingi naloba ke monde lelo tomo confondre makambo to quoi tomo kanisa ke soki lelo okomi ministre lokola papa soki na 5e par exemple mais atangisi yo classe oignore tout okomi nga na tanga koleka pere te doba bolingo ya papa moto etangisanga classe énergie ya papa moto etangisa donc oyo oleka bato tout sauf papa po bolingo ya papa moto etangisi yo classe okoleka bato tout sauf papa très bien po papa ata aza na mbongo te papa ata aza mobola mais so abokoli okoli ozwi mino po tobotamaka mino ya te bababa tobotamaka baaveugle nige mutu abotamaka aveugle mutu abotamaka baba mutu abotamaka atambolaka te nabotami na makolo na bolingo ya papa so bazoleso bien okufa bebe te lobaki ezala nzambe alingi te okozwa mino obani kolia sikoyo malembe ti miso efongwami okomi komona maloba mpe eye koya yango mona moto avivre longtemps so nzambe asali oga so vivre longtemps na ntango okende vers liwa okozonga mingi aveugle mona miso emona so bien te omona maloba ekomi kokima après mino elongwe na monoko après ozoka so otambola te donc so vivre longtemps na mokili ozongi ndenge outaki mais ya kibomoto oyo abima déjà musicalement parlant karama mpe ezalaka na moto abimisi yo po biso toyebi yo grâce à Kofi Olomide lelo nzambe asungi yo okomi motu monene okomi na mbongo obeti ba grande salle ozwi ba mérite nyonso ya mokili c'est grâce à Kofi afuta ba studio po yemba apresenter aprojeter po ba congolais po ba africain bayeba yo soki ndeti parfois mosala ye maboko mofinga ye na tv komi karma ezala na musique na bino na musicalement mais otoloba makamwana otoloba mais karma existera quand la musique existera partout karma existe ouais existera pas bien on topé Satan attend quoi mais le 13 novembre il y a mon côté trop alors que le 13 novembre tout un événement et à mon nez au toujours senga bato bazo place na bango na kati ya Paris po bato bazo confondre bazo kanisa monsieur so aki place d'Italie ba kanisa ezalaka na Italie donc na obeta c'était le 13 novembre concert to zobeta eza na Italie te eza na Paris mais quartier on a ba benga ngo place d'Italie
eza kaka kombo place d'Italie et salon eza théâtre de la place d'Italie 13e art. Vous aurez déjà la place Nabino, tomo kena na ligne droite ya événement Nabiso. Donc to bandi goya siko donc bo somba babi Nabino bo baksa bo ya penda ebele. La surprise est belé vous avez de la bonne musique et vous allez décider. Et puis na rappeler que pour bino wa mona toko mina suka lo basuka e olobini. Na rappeler que totio bimisa moni extrait au bozo mona na kati ya extrait au bozo mona na kati ya spot Nabiso ezali Tobimisi, maxi single, il y a 2 titres. Rumba Moko, titre nango c'est bon. On a dédié à Fabrice Gitanvo, parking Yaba Djogo. Djogo y a des fois, quoi. Fabrice Gitanvo n'a pas sur un botte dans South Africa. Djemo Gitoko, Rumba Mogitoko, pour consommer en YouTube. Ils ont la plateforme, ils sont à téléchargement. Titre nango c'est bon. Rumba Moko magnifique, na MBC. Ba jeune frère Nabiso, ba Nabiso, ba musicien Nabiso. Aliré, chef Nabiso Aliré, tu MC Dr Love, pardon, Dr Chan, tu MC Seda, vice-président, et Dadi Bayembi, et puis Yamal Bayembi Nakati, et Tobimisi Yango et Longo, na générique autozo benga Kakayo. Donc, extrait, on a beaucoup consommé Yango, Nengepena, Boningeleli. Donc, à votre aise, quoi. Donc, voilà. Merci beaucoup na passage nayo. Merci na Bandekotou, Balandi Biso. Un grand merci na Christian Touré Christian. Merci na Bandekotou, vous faites biso confiance en considération. Vous êtes belé, Botali Biso. Merci na Eric Badi Bantou bourgmestre à la Louvière, Montunangai, Motima Majorina, toujours là, Dieu. Merci na yo. Merci na Chucho Debord, Mogonzambo, Kananant, Motima Matsina. Un grand merci na John de Grasse, Konde, Motima ya Ma Ani Konde. Merci pour tout retenir ni na passage na yo. Moi heureusement na mon album makambo yo, c'est important d'être ya ba bloco otobima, olobi on ngai peka olobi na moto ngo ki na merci nani tout ça. Bino va faire bosala. Blanchard et tout ça peut sur Mbote, Junior Tonga Las Vegas, Mbote Belé. Les Champagnards, Jean-Paul Azit na à Bruxelles. Les Champagnards Jean-Paul Azit qui sans problème, Bijou Mobonga Papa Miel, Chiquito Toto Kani Chef Amasolo, Iniesta, Papa Beauté, Jean Sintela, Palais, sur Mbote Belé, Bari Kambi, Banani. Pour retenir que le 13 novembre, les alliés événements à Bino. Donc, Soleil Azana prestation, il y a vraiment événement. Nazo compté na la bonne musique. Où il y a vraiment ébélé, tout ces pélissa, banana biso, vazo takisa ça, vazo sana bango awa, où il y a pena ébélé, nazo compté, en présence nabino quoi. Bah surprise, ezali ébélé, à Olbati. Très bien. Merci Nabino, tukutani balasima, sugi nzambe, azongete, restez connectés, restez branchés, et ensemble. Merci. Give me luck, treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain, une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Dispensation Investment Group. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage
Jimmy Chimanga, Paris, Porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, Porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto ne yebite. Yaka, tokitina metro chateau mutia da kayau. Kayau awa. Ah, uzomona kimbondo. Oh la la la. Paris. Jela na oyeba asaka mun ndazabo asaka so bine bila metro. Sapaka mukolo boya takota busakamsanga. Bisa ngaba le bani. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka soni na place tokoti. Asama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, Maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ma produit oyo elongolaka ma tâche. Tozolobela makambo matampo ba maman ba bébé belé, ba maman bazo tambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza, Awa na Château Minaye pour na kolongola matampo ba maman, banduka ba maman oyo bazana besoin au sala taille pour na kokita mamumu. Ba maman oyo bazana besoin ya kosala ma forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene ba hanche munene, bipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà, ouais, vindi ça awa. Ola vima. Non, yo somona te. Oh la kamate. Eloko evanisa mabala. Esa pona mibali. Grandissement, ça grandit. Dimension lingi ça comme on est petit. Sinon ko pasuka. Na kotela na ko boti. Et ils ont traité tellement. Vraiment, nous avons été victimes de métier. Oh, il y a un saut de Naina. légalement dans le magasin, les autres laboratoire Mondele, à on a photo, les autres légalement, je pense que au monde il y a un rayon. Les ailes locaux moko, les autres naturellement, ils ont des produits authentiques naturellement, sans aucun produit néfaste. Voilà. Akosa binote yemota bana makambo ngala awa toza oya tena ngo Nicole Malonga